Voilà, shalom, shalom, peuple dédié partout vos amis. Rendez-vous Yotolaka Kibino et Tokutanana, Moussali Nzambe, papa prophète José, et Yotokomi Awa, Nakati Bandalungwa, ensemble na Bandeko Langai. Nous allons na Yves Ipan, super promo 243. Nous allons na prophète Eric, Oyo, les amis, Tolonacé, de 100% Jésus. Voilà, donc avec équipe Mumba, ils sont première télévision, Netoye, Kosolola, na papa, Nabiso, prophète José, Oyo, Tokuti Awana Banda, le prophète José, Oyo, puis les amis, Oyo, toujours qui témoignage, il y a maman Nabiso, Neko Nabiso, Oyo, Abenga Maman na Kombo, ya bête sauvage, Kassimelo, Azali, maman Anne Kalambay, Oyo, Molo Mali, la pasteur Carlos Kalambay. Et voilà, il y a moi on a tenu continuité, tout précision, il y a témoignage pour les kaki et Bolanda qui peine de l'émission, il y a moi aussi Oyo a passé qui na baetando na biso pour na botali ça to ko démentir na yenyo surtout les ala qui figé pour na yé et à moi on a to lobi to zo ba précision lokola ba pandisa ngo to ya penza na source place makambo bandaka to ko sangana déjà na bande ko na biso na zo pesa mbote na kati ya sika o ya vanto côté pa ya invité na biso du jour. Bonjour Ilifan. Bonjour équipe Bumba, bonjour papa Eric le prophète, merci aussi na invitation à biso au papa José Moussakoli, a dit que biso c'est ce plaisir makasi. En tout cas, tout ça comme ça comme d'habitude et le gros baxezate, tout ça continuité, tout ça peut aussi fort. Te bango pompo digbo na oboga na suka, oiza mamouza na nous. Voilà, sérieux donc voilà, donc lancer bango surtout na sima. Voilà. Pompo Digbo. Voilà, merci beaucoup. Mon ami Mambo de Belé, Pompo Digbo. Prophète Eric Liboba Mouké, on a Zola Nabiso, merci beaucoup, papa Carlos Kalamande, maman Rima Sabaot, et si la Zali, maman Mérance, Mariala, Batunio, Soyatolo Nassé. Je crois que l'autre est pas père spirituel, Tata Moulimo, il y a maman Jeanne, il y a Béni Jeanne Karambay, maman Tolo Nassé, Tata Nia Moulimo, il y a Lumula qui est na Eskazalaki, Nangambu wana, pour le lac comme au sein d'Anzambe, Alekaki na makolo ya Mutumoko, et le lot Zapena, on a résidence, il y a papa José Yanda, le prophète. Voilà, merci beaucoup, chers amis internautes. Donc, Royoki, Bisso et Torozo n'est pas invité à Bisso. Bonjour, papa José Yanda. Bonjour, papa José. Santé, madame, Moumboni, Moussa Lanzam. Moussa Lanzam, bien, mais santé, vous avez bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, santé, vous allez bien. Bisso Toye, comme on en a eu par rapport à Oyo qui peut le prophète Eric Aouti Koloba. Moi, na Oyo, Nanzela na yo, Abidi Samara na maladie. Et ce que vous voyez relater les circonstances, c'est ça, maman Anne, la bête sauvage, événement, c'est pas ça, aussi relation na Weranson, na grand Oyo, à l'arrivée proche à Weranson. Babenga kiyo ba pesa confiance ndenge nini pour que beng ça ba danseuse baya c'était comment voilà misolango ba danseuse ba bayebi ya mokili ba sala nini mais baya ozwa ba nini ba délivrance na bango epana voilà c'est pas une présence Sabino merci nzambe kama biso to lobela ngobena ndenge zalaki ngai vraiment na ebi ser antenne e bakete e bakeka na télévision ndenge azobina na power na ba gemdote ngala zaki l'église na changa na lupango ya frère mo baza na poto e ba bien Ahmed Mbala lupango atikela na lupango ya chaque église wana zaki pembeni ya ba kasi ya zagovan to solate un jour Rojani a un problème Wenge il fallait voyager qu'il era Bercy. De Bercy. Aujourd'hui à ça que moi ma bémo na kata Wenge. Alors baba na a okende te mpe baba il fallait kende. Nebi mutabeta ke Rojani biso na ngaite. Aye ko luka na église ya tala to voyager mais ça moi mbeba mo boye. Na bi bonde na bien to bonde. Aye Rojani aye na église na changa.
ça n'est des nuits de prière. Tant que c'est des nuits de prière, Rojani à l'Andengo, Kuna tout le maman tout le nassé, ma malade. Rojani siko Rojani a quelque chose bisango, même qui mon seul ensemble mato nassé partout, puisque banganga babatebele, mais azwa qui guérisonté, guérisaragité. Rojani abeteli ouera lui solo. Abi papa na ça va prier moko na banda na changa tombe manano mama Javdet Sauvage na et pas prophète na bayaki na ye baki na era ba bene na te na kinda kiti pana bango na kotaki na liputa na tolo et na ko bondela mama sala nzambe ni abia na bondela ni azula ta liputa ko la ta liputa te ma kwanza utale unapopa na pembeni na hete pesa ki babilo ki beli mais saki babilo ki babilo ki babanganga suite za lakite ngara bina ka oyo boye na ngana na église tant ba ne église ba ki 20 dans 16 ba ki 20 bon surtout tout à côté la voyage à côté na misala ça na ya lo quelque chose parce que c'est moi ça on a bébé Rico. Yendem to a baby second agi pile jana bana pa jana. Yendem na baby second na second ja. A pesa que a baby second to na fruit ni avocat. OK. A beba kinzoto nanga mona tali fois nanga pe kitaketa mutabona obika be obika te mais comme ça nzambe aleka yi partout maman aleka yi partout ba maké partout et lo que salama gité. Herbaye na butu baye na tuva na lupa wana baye nabi na Natalie nabi eloko osila ale elo azai na fuate nabi nzambe na aussi sangole le lokaka vandi makambeleke na butu na yagisom makambeleke nzamba za makase nzamba tsamba de roi aleke makamebele makambeleke minen na sintana da bonde lipo na ser aki makambang moko ti balande ti naturellement mama toronase bête sauvage a prié pour naie nabi du coup changement pour ba délivrance ça tant na bonde pour naie so manifestation na nzoto nezo bima beberi ko so ba kata monoko ya mama toronase na kata nzoto ne azu manifester ngai beberi ko na bebi saki na ko apoya voyager te OK ya za certain na anga était certain pour janati atikala azana bebe ape pesa ke loni ona penga na nzoto na pesa ke na fruit ni nango avocat ça ni nzoto ya mama Jeanne Zaki ya leso bazaki otala nzoto na ten otala nzoto na ten nzoto polaki sur ma tout film makambebe et ya kika pct ya makambebe na kati voilà papa José tu épinglé le comment na kati wana alors sur le talibien to lobake molimo lobaki na kati ya mama Jeanne Zaki oyo voya ndeko na biso Bébérico toto zana Bébérico azo reconnaître makamwana nyoso tuté alobi nyoso tu mosakoli akoselier ayebelo kona te lokwa taki mwana muki ataki un peu timide intimidation na bino obosaki bipe pa na ye nde salaki ke accepter likambo wana abi akotana kanganga te avocat maman na bango ayela ye mais ayela ki maman Jeanne mais apesaki te na kisi moko te voilà bluma bongo ndeko abi azo reconnaître ngo te et plus loin aussi akei koloba ete ozali bon alobi ozali penate mai boyebi te ke basakoli lokuta pe bakoma na ebite lecture ni sala tango ndeko et ma moli mwana mutu ay bakate ya solo manifestation na ça et ça la OK et ma moli mo tanga bima ya bakate mais avant dans salle de prière na benga ki mo veru na chambre mo na zoya mabato na yebisi na iseke ma avocat na sans kutu ba betra litso ni solo na sola kene di boso bongo délivrance ici si na sonné ba 20h ba 21h délivrance ça ina bonne déjà ça opération
ce makamna on a do baké se manifester dans autres na nzamba sala bon ko pas ngata on ngaki mais se manifester so ba kala ba pareza la quand même to ba pareza la qui bande tout 22h mais na sola na danseuse mokomo mo yina sola ki na bi mama yum to sali Jean yum to sali bet sauvage bo réaction les agini ni tango info réaction alo ba katelo mo te atuni ba to suko to sa ni ngabite Jean bet sauvage mama na yo aobika yum to sala ki bo wana na situ ya 20 personnes danseuse ambi ba moins 20 c'est que tant to bani prier na bluetooth papa il faut le temps mon manza mede salagi ata wangana mais nzamba zaliko nini se manifesta ki na temps ya délivrance ya yi tant na dabondi li pona ba to ne ba délivrance ça ya le côté ya sorpresa exact tant na chelo bo na bondi li pona akui abandi ko tourner nake na tengai ngai bébé rico bat na batape tu peux maman papa wingi musuba za persona na bi bon tatel de bat ba na miri ba ki ver dans ces wingi za ki na capture na kei a répéter makam ngai mtasaki mama tolo na semboye kwa voyager te ngai mtasaki apesa ki avant makam yoso nga tolo bine na kuku et bimili ba pas ça excusez prophète wana tango ezolo bama tango sala maman tolo na se délivrance to tango zana bébé rico na banda liboso pa na ye na bondela ngona siko manifestation ezali koloba ezolo pa ya nani pa ya papa bébé rico pa ya bébé rico était pas ya bête sauvage mais voilà là na ça pourtant na bondela ki bête sauvage a koiti tout wana sama azani nyoso bébé tout wana sama azo panza makolo azo sala bo abengai na sala ki biye bo azo bimi voix na ye et voix ya bébé de kezo bima pa mama tolo na se ma tolo na se pas comprendre gango te tanga telema ki papa akima ki mbango mugo vitesse mo zaki dango do ndimate wana za sko abiki akimi mbango do wana za esprit impiro eza na nzoto nesa sanini ki misaye ce que Hollandais ta osala dega yo du problème bazo bima wana esprit ya bébé ri konezo bi ezobima na nzoto nake eza mama to na se bébé ri konezo ba nake natiki a voyager na ye Hollandais natiki a voyager na ye azaka na kimeto sola na ye soazo wana lelo. Ok, merci papa José. Tant on a nous zoloba, na ningio éclaircir biso vraiment malam. Donc mutaka ko ka délivrance zaka Rojani. Rojani ngana bi ne yem mutaka ko ka délivrance. Parce que abisaki privé abebi sakina na patron na abi on a chaque journaliste voyage au voyager te kana pese mbo tata ba bosalanga Rojani donc les luka banganga mais ko luka pasteur Rojani mutabeta Rojani papa nangana wana yo éviter donc Rojani aye et puis wana Rojani ayaki na ina papa moko mbongi bele aka pena na tangwana mais Rojani mbamba trop avec na souci poto de souci kan nzamba salaka wa ngasi kuna zokima Rojani na okima papa poto mbo avec na mbo tukutena au pesa baba vraiment na okima ye adressing na Hollanda Rojani brana na kombo na ye papa na zo akutinga te atike ngade de 200,000 euro wana bambongo azosana uzaka akufi na poto papa wana c'est-à-dire on a Rojani papa ya kombo na papa orchestre o a uteli papa na za voiture beda zoya mais na occupé mais donc papa donc c'est-à-dire même peu nous pas passer pour la nape ta kombo donc mtawera bien so no ka wera na sala c'est-à-dire on a une idée ni tango la na Rojani pour ça délivrer une idée na papa na zo dira ambrier yo c'est tango mo Rojani comme poto papa français Milai pour délivrance comme pour français Milaité il faut appeler moi me pousser parce que nana lo baboy
Papa, au lobby, on a mis au Rojani. Par rapport au Rojani, par rapport au caisse Abimel, tellement où il a un succès, puis où il Zénith. C'est-à-dire, on a un lingamengi qui n'a la néana Rojani pour la moni, ce qui est si peut-être où il a pas Robin Nangai. Nazala na to idée za kinini tango la na Rojani tio ninga Rojani me oboya pa mutambongo. Merci pour la question. Rojani tangazoya azwa na groupe ba il y a côté 10 personnes aussi là. Moi le inga pene église pe mo influence que ngai papa bikaye kuna papa mukoro ya kiboso nga bota miliki ya nazala Rojani papa. C'est-à-dire si on a comprendre l'idée na yo Rojani ana ko melo ko ba lo ba am lo ba fidèle mo boy ba fidèle benzate me batu balanda kaya so Rojani koti on ba tikeli ba libanda do ça le bien c'est ça bien c'est-à-dire ça le bien pene église pe exemplaire que mutu mo ya wera sogaye apa ba français je viens comme ça azaki na amada sécurité diabète siko Rojani siko tango ye alongola ke na liste ce que Rojani pas voyageant na prière du prophète José. OK. Longola ke na liste ça qui me ba auto no ba hotel na. Oui. On est ba secret professionnel ba au kota ba ni papa voyage et comme mine kinde le prophète mo na changa beaucoup de temps le prophète wana. Le prophète a makasi. Le prophète a zongi saki kombo ya Rojani na liste ba azolanda ngai. Aolanda ngai un jour yindi ba tongi kombo na ye. Rojani. Des temps où Rojani. Là, dans Rojani, dans les bandes, nous ne pris, ne toko na bâche, ne toko na Rojani pendant un voyage. Il se retrouve à mon niveau. Où est à Kenepa, où est à Sepenae, ce qu'il fallait habiter où est à Bissolo. C'est ma Bissolo. Le malade du Azana Moyo. Place dans la route à qui tombe mes kuna. Dango, Mamba, il y a Maman Jeanne. Long on attend wana bête sauvage Jeanne Long 20 danseuses 20 danseuses donc c'est-à-dire ouais ratina dans 20 danseuses c'est-à-dire les kaloko na consultation prophétique pour na koyeba succès maladie ya chef na bango uti wapi yango atina ki 20 wana parce que tant on continue na kata 20 wana obandi consultation nde ko remarquer na obaneno pas Jeanne to baneno pas précision moko na linga esoto zo awa tant papa za ko expliquer abi ba bengaki akendaki et pas na bango mais alobi ke ka oyo ba mema na église donc première consultation ezaki okendaki na OK na bango c'est dans alina bisengo na kepa na bango na kuti donc moi tout taliate donc quand ami so bonde lobi ndini biloko ziba libanda bende mukazo kwanza nzoto ndo pese ngala o esprit nzambe o bakani no dona mo be ko ndimelemba ina mo dazo papa à souffrir ko nzamba salisi à souffrir au bala na mabebele azuze bebende na mutuneti ba nini ba salité ba partout do apola kinzoto asuna sonité que muta ata ela tola tlamba a baby il faut zanika ni so avant dîner au côté kanka motema OK lena moni bokuna na bina on sala service awa te boye la na église donc yo kendo senga yimoko en église mais oui randesko yo ayoko tinda tant à senga za église yesu ko akobeta ba on solo projet na ko betela wera ni solo bis prophète asengene papa tika kendi kuna na uti kuna nzamba osa Rojani nzana ko betela wera wera pa atne mba ayezita kitinda imba na kutika kuta na wera te atina na benga pe wera te na mona ngande to tuma na tika ko monete mais soki na yake ezai pona ro asaki publicité prophète José Rojani dans la carte wingé aïna alors après tant ba yo quand ça y gens nazo ya yimoko mais vous avez si pour moni 20 voilà la moni 20 dans ces et ngala me besoin moto moko muskele musala o musala est-ce que pour na oyeba ke bébéri comme takota ki na nzoto ya maman Jeanne pour OK ko consulter ezali ndenge ni parce que ba event
to ba komi 20 tango ba 20 ba moko wana no simina mama Janité otike ka bongo ba ko na chambre mutu moko na yo moko fara o sola ba problème te o za problème te bébé ri ko to solene na chambre ne pseke maka ba savo na chambre animi so ako musambela aza kondima kama kama sele kaki ngaye biso na yebu ya andi na contem tout ka bébé riko so tant que tout six na kata chambre Nzambe il faut tambe monter na libanda na sango na misaba ya bato ko na bega délivrance za nzoto na c'est là papa José likambu ya avocat nanga na yeba source nango oyoka kiango tango bani prière et pas maman Jeanne to oyoka kiango tango za bino mbale na bébé Rico avant que ça délivrance papa maman Jeanne likambu ya nanga o préciser biso ni loko kuna ba kama avocat ezali kama avocat ngana na consultation prophétique ya olanyo malamu biso na bino mbale na bébé Rico be a accepter yem ta loba ki likambuke ya kina avocat to yom to bike na mo côté na nzo na bi OK osali mama no bo Jeanne Boye osali kena avocat wana prophétie wana ainsi parle l'Éternel biso na yeboye OK 19 fois na bi yom to sali boye à reconnaître à reconnaître même na kata na badu na badoute à reconnaître par rapport à au banga tawo ya mamuta zoba na prophète aso banga bagasi na bi parce que tant que yo consulté c'est que non pourquoi sali maman Jacques plutôt badassin ba leki leki mon problème mais tant qu'il y a côté directement saint esprit que non mutango ezayeyo et tant que bano sakola pona ye ndé au détailler makamno sur mambo avocat et puis il y a accepté makambo mingi te yom to pesi maman yom to bebisi maman Jeanne zala le ba clair ba sanini ba délivrer pas avocat na et utake pas maman na ye apesa ki po na ba ploko na ba yete minga ba avocat yo suka ka wana OK maman na yetanga te bezinga yo yebité ça m'a permis d'être là et puis yom to pesi so tali muto a reconnaître mais nakuba azaki pire maman to na se pire avant na pana ba a baby sepo maman to na se akende poto te yake akende bide c'est bon siko tango bandi tabo sebno mbale na ye siko tango bandi mena musala délivrance makambo otunaki na kati ya chambre o maman Jeanne azalaki te maman Jeanne azalaki innocente pa mazane libanda maman Jeanne biloko muso abimisa ki ezali biloko mo ya molimo ba délivrance ça ça la maka dans la télévision ki ngaboye do e ko yebana na batu nyoso bazalaki wana te yo so yebaki na yo yo batu so yebaki na ba il faut na me mangoti na suka réponse bi ebima ko ba ba prophète voilà tu faut te bana nani comme nzamba fait ça grâce à délivrance tabi il faut na bonde la bona ba na ba abani ko bonde ba seba ba susona tu problème da ba vina e akoyi ala moki bango nyoso tu ba zeka ko kwe bango nyoso 20 so akoyi aka ba lukana mo ngati na besoin ba koyi et si les qu'on avait tous les agents comme la race là qui j'en avais ba tout nabi a ozonga lobinda ko bien avant zonga ndako bien papa jana mela idi mela mwana na soko bela masabela basale biloki banganga nganga ko bimisango te po nganga na mutu wana bande ndenge moko misonde mama na ye mama bota ye amema partout mama Thérèse partout pour la lobi comme moi na ye pour lobi ko moi pesi wana elo ba salita benga ni insecte on a d'un PC PC tofina voilà le papi abeba kinzoto sera oti kanzoto boyo yo pe ponga golo ibisize mutu na kangami sube na bondela faut bondela il faut monner le quand bondela ça pas José pour la voilà papa José bon tango bandi délivrance ya maman Jeanne wana to bani baono so 19 bakoué na bébé Rico pe akoué na ye mais ya lobé logoté molimo pe lobité mais bo sole no mbalende ayaki kondima ko tango yo bimi osambel po na ye akoué ne kaka alamuki na ye bango nyoso mutu o bonda ya te na pourquoi na tuna mais tango comme na ère ya maman Jeanne tango bandi problème et yena ye problème on a lobby so tango bandi maman pas
et loko soela ina bébé Rico binomi balé troisième personne à salalité azo yoka azo bima pa mama et pas ma azo yoka iwali yemoko azala kwa merci bébé yemoko amona kwa somo c'est que OK comprendre merci beaucoup papa tongo tozwa précision moko lisusu bazaki 20 na kati ya 20 wana toyebi où on sous-entend que ba danseuse baza batu ya moko simba est-ce que lokola déjà baleka qui est pas mosakoli ezalaki na kamoro lisusu otam susu mona ki wana to détectaki ata po ezalaki pona kaya ya Serge Jeanette mais on est que kamoro boye spécial pe oyo ozomona déjà que mutu moko mabe moko to nini boye on nzamba lakisaki kana bango bamsoto to kotaki asu bakende kotala ba marabu banga ni kemiki majorité bakende kotana ba marabu banga ba mama banga bazaki 20 il faut bakende poto 8 mais il faut bakende 8 parce qu'il faut mutu to alukani maison na mais ngai vraiment kota David mama aussi mais on a pas musulman on a personne à prier na kota na to prier pour na kota que pour na kaka kana ni ya mama tolu na se yende ba yena ye ministère ngai les travail pour na mamsusa na na pas musulman on a personne na mela les locaux bon na kota na profondeur na moto yo zo kota profondeur na mama Jeanne parce que le logo zali pas na bango mona ko biki ba recommander ngai pe a oti ba papa wera pour na travailler nous allons tout en honor. Voilà, qu'est-ce que vous avez honoré? Voilà, ça c'est bien. Alors, Papa José, on a donc des plus na moi les solo à mouké à moi na moi siwana. Pour il a ibiso moi bengaki, à qui la bion na biso. Tout ça il est déjà une émission, mais tout ça quand on te bento le canon de Papa José pour que tout tient ensemble tout capé nangamu. Voilà, tout ça éclairé pe nangamu na yo. Alors moi si Azobeta toujours c'était Yaroloba était ezalaki koteri obino musalaki boyokanaki pour que bobi misayende asalaki lokwana tant que musakoli oiko sala oiko loba nini to oiko juger likamango ndenge nini oiko sakola pe ndenge nini pona ndeko moi soki si réellement ndeko azokosa biso makamba lobi na écran nzamba sala nini. Ah, je vais c'est peine le one. C'est peine ma carte, c'est ça passe. Tala mo ke banzama benga biso to sala nzambe ba bantirte. Ngai biso ngai ngane na zabo. Oza na besoin to kutana na ye. Na mino to kutana na ye. To tsongisi makaba ngengeza. Na sola na ye na kata chambre. Na sola na ye imta sale ando kite amo ibite. Akota ki bonganga pour affaire voyager marathon c'est T. OK. Le roi Mounio son à côté de la maison. À côté de la maison. Azalaki bras droit ya maman Tolona c'est azwa ki baba nanda komo yem da salaki babanti. Ça awanga na bantirona na mo sala nzambe. Avec ko prier makamse ko sama pona ye. Misala ni sama ki misala nzambe mutasa asalaki. Uzayenga ite. Mais aso abonga motema. Alors bavé c'est alobi na ninga alobi na lega na pa montana kamenga azali lo danseuse pa montana kamenga papa journaliste na sobete moi na amta ki salama yim ta salaki jan beso ba lingwana andima pananga bo atuna ay bi botata ay bi banda so ay luki bo lukangai kala ya pananga andima pananga e papa surtout sur la caméra to filmer na bouton de likage moi maman jan anga ki na bouton Maman j'ai une passe de défense. À tout à mon temps, après ma calme, mais à mon passe de défense. Ok. Nzamba fouti. À mon capacité. Pour le comatabo. À tout à mon tout, mais la capacité. Tous les 22 ans, sur la précision, voilà, merci beaucoup na la précision. Tozo qui détaille moko oyo toyoka ki babike déjà parce que toyebi ki nani bête sauvage azaki un peu brutale na kombo wana bête sauvage elle était un peu brutale a beta ekutu danseuse mususu tango ba akansaki kezaye et pourtant ezaki était maintenant tango ya cérémonie wana abi azwa courage te ya ko menacer tango yoki kezaki tango alamuki mais déjà milimo ebetaki et moi azaki ya kovimba ezaki nini we saima inde kon
wana ezali bakanda nza et salema indengona elo tango c'est papa berso mama tolona se parce que elandi ebandi ko akomi ko tutu kama ya bien te ni twazo bambe banzete ni twazo basala ni ezaki ezalaki de salema indengona bomoni ya kovimba ba réaction moko na tongo na vimba ki mama so azala ba vimba ki voilà. Na côté mususu le roi Mosali Nzambe, est-ce que possibilité moko ya osala suivi ya bandeko mususu parce que bakenda kaka 8 eza ba amo ekomaki déjà na nzela na yo démarche nini omekai ko sala peut-être pour na oluka pe ko sauver ba ame na bango omona yango tina moko te il fallait ka osuka na les ramoni de délivrance ya mama torona se papa bazongela songabi OK mutu mo te pas songela pe 50 ans merci merci tilelo nakuta pe na wera wete mutada adora basage ahora de bon visite wa beta kakola yaka mpangu na kota na kati a otikela bango mamimba mifa babilo ba akota na kati te na kuta pe na wera te mais wera ba sanga wera za otinde loko na kuta na tilelo bon papa José oui surtout dans une démarche oyo c'est longa na ligne précédée avanté c'est que comment il temps ya maman Jeanne amen c'est que comment il temps wana et maman yamoni ba nzamba lekina nzela rojani pour ba ya 20 après na 20 wana ndenge bible lobi que 10 mais 9 frères mutayaki pour na osenga merci mo kaka 9 wana ba kena ba tango jana télémi papa na bandi a prophétiser au kinde au kepoto au zonga sauté OK donc deux kepoto au zonga lisusu pe au salela nzambe de prophétie nanga ko sala nzambe na so tolandi na muto a sakole liboso ba anga kila la kele jo a kele poto na pesi na biki au zonga o era otiko na poto et puis au sala nzambe les précis est-ce qu'il y a un yango facilement prophétie wana est-ce azaki na kundima asita yango facilement na motema nena mais alobaki azonse amen c'est kandina na ba e usa OK parce que pour na ba potana et ici là et kauka ils ont eu combien de temps et puis tango au salage délivrance tango a keine na tonga kenene libela to ayaki suko landela ke su ba prière suivie zalaki ataye mo era na pesanga lode Jean de bête sauvage abiki na tongo abiki na butu wana ya de c'est kauki et kauki à l'instant papa ya le roi diable il fallait que rende wana oh et kauki bamba ezo bima sutu to kamwe et puis l'air akenda kuna tongo ti ndenge pa kenda ki en tout cas ezali signe ya reconnaissance malgré na musika elle a reconnu quand même que soki na joie délivrance soki na voyage bo ezalaki pasteur moko kombo tel la sali ba recherche ay kozongela papa toi biso na lo mingi pona été bola mweleki voilà conversion na ezaki nini pour que maman Jeanne a ndima Seigneur comme son maître aussi sauveur na ezaki na ndenge nini ezaki à distance ou bien ailleurs la Kinshasa awa ndai yambi nzambe parce que azobenga papa père spirituel azobenga père spirituel bon ko nda tango ya kipana ngai ko yamba Yesu o ba Yesu na maluba ndimi boy mais suivi ya biso na ye ezala raté ba vio a sali sukuna poto ezala to sola te l'elle va consacrer a beteli moi c'est pas na biso tabi msako mona ngai tanga délivrance ça bindi akenda to sali ba tata ba déjà tout na ba suite na idée et ba été pesa bo tanga ba do sala nzambe sonda ba dibe aba papa na lala ki ba bi yonde akana la bénédiction pour nanga nzamba lola apambolanga à travers ndako nanga akamnanga apambolanga bandeko bele bazoluka yo bandeko à travers témoignage na ye bandeko bele bazobenga bazoluka yo pena makasi mama tolo na senza mapambole obi yo eloko buto sala so yo de tout na so na funga tuna na la to la sote
nana bato ebele bazobenga benga ngaya pesa pengo prophète pesa donc voilà ebele ti ebele ata lelo bête sauvage ata tindeli ngata le côté yana mutu so ata albana otindela tanzela na ah le benga tongo baba baba nzo tuza bien te baba c'est ah papa kota kaka ngata kito ngana tanga nga bala tsanga chemise ndela za bala tsanga chemise ABC c'est na kokolo ba mono ke ezo bege dans sa mission papa sala kaka mission. Ok, merci Papa José. Je crois, Papa Yves, Papa Nani. Oui, tous ont belleté. Je crois, ils ont fait des dernières questions dans Yasuka. Quand on a l'andi, c'est que maman Jeanne a eu baptême dans ma bourre. Pas dans un zamatinda qui a canadé. Ok. Pourquoi vous avez un père spirituel? Bon, reconnaissance. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on a un père spirituel par rapport à Biki, au Sakoli Ponae, qui n'est pas des poteaux, aux hommes à sauter, deuxièmement, au Grand Moussa Nzambé. C'est-à-dire, tu as confirmé le ministère avant que Moussa Nzambé et Zayo. De temps en temps aussi, c'est délivrance. Maman, aux autres qui sont poteaux. Au zonga de société et puis au salle l'ensemble maka makasi ali amen la bonne de la danser ya Afriza ba danser ya Afriza na kutoba teka matungulu na wenzeni wenzatif ka tabule na bonde abona ba na bonde na nani oya ba kusa ça de bilamba kusa Jordan ngala so be na bonde makala na bonde la nani prophète la kama prophète yi Serge Yengi yi yenda za mwana na bosse ay même na empire Serge Yengi moi kitamba comme prophète. Ok. Voilà, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Na ninge tous les cas qui peut nous yambe biso. Nazo sima le papa qui est na papa Yves. Voilà, j'aimerais Yves à Zono Maloba. Voilà, pour terminer, papa Tokolinga au solo là maintenant na bande koyo ba tout ça makita on batali émission moi la moisi oyo bébé Rico abi vrai non naé ezali Nathalie bah juger un peu autrement pour aloba qui penda moi bon qui est plus loin pour aloba bébé belé oyo peut-être temps sous batu ba juger qui penda ndenge moko mama be obi sa batu wana nini et puis au solo la nini na moi na yo bébé Rico à ce moment là pour gâteau aussi ça aussi na bête sauvage au couper c'est comme conseil nini voilà place où il gagne voilà aujourd'hui le banon je pas comme merci journaliste à Sepeli pour na bébé Rico en zone banae pour tout ça là ensemble à reconnaître makambwana na sola ina mutu mokote ya yebi ndeto sola ka biso na ya yebi ayebi ndeto sola kana ye na kata chambre to kotaka na kata kuna to biso na ye kaka a voir na kata chambre te mais na kata bureau ko ba mususu na temo malamu chambre haute voilà na kata bureau to za biso na ye na makamna bisa ke nyeso ya avocat andimaki avocat na eyuti pa mama na bango zaki mine andimaki yango na délivrance à mon avis délivrance à maman tolo ça l'air à quoi azaki ndeni azaki roba mama ngai na tanga kombo ya bébé Rico na biru mais na libanda ebimaki na monoko nani ya bet ya azolo bango te boy disolo menade agitation de zaka azolo bango bi yona ngazo tuni ba question yona ngai bébé Rico continue ni na kota na savoka na kina mama na azolo bango ni bazo ata baza so 20 ata moko abaka mais ya makambo ya veri ya veri tout ça là mission moko to sala effort moko ya koluka ligne ya ba danser ya bazala ki wana tika na tawana affirmation sur route kuna bazaki 20 pour koluka bango et na lobby
na bato bazo kanisa ya mabe ezaki réalité ezaki délivrance ya maman Anne Kalambai tant na bondeli pona ye kombo bébé ri koné et se manifester bimiwa wa tout mona ba délivrance de salama et salama ki bongo ndenga zana soki aza na makambwana abongola mote so pesate nzambe kazo loko mais na kosele makambote na liboso ba nzambe ndenge zala ki ngwana voilà moi on va se voir na bato ba jaki opimo mabe bato nyoso ba jaki mabe ya makamba nzambe et ya délivrance na domaine de délivrance il faut toy banquer domaine ya domaine mo makasi faut ya domaine ya pas makasi ngana tika na lobaka na libebaki o nzamba lobi na yebisi tant tozane na bureau bisone na bureau ala so 12 personnes yamba bisone na bureau na bina yeke yo muto sali nana kuna sonete mazaki agité azaka agité akende azaka agité na tosola kina ye na kati ya bureau wana ke bisone to sisi a reconnaître les na bimili bana na luka ke soutien pour ya sa reconnaître fona la na moto ay mala na yeba ke so na bondeli mama tolo na se makambo yo sa et salama yana landa ki suyete. Voilà, merci beaucoup prophète, vraiment merci pour Nathan Ayo. To koki kozwa yo tamingité o tozaki nango kozwa comme éclaircissement je crois bandeko bouti kolanda ba précision surtout to ye ko sala oyo koluka ko pesa éclairage na oyo lobamaki déjà à partir ya témoignage ya mama tolo na se to monaki pe réaction ya ndeko na biso bébé riko ayaki ko sala réaction na ye ko amour ayaki ko mona biso pona ko manifester mécontentement na ye pe ko démentir oyo surtout ba lobaki pona ye lokola tozaki déjà na projet ya yamba prophète et coïncider ndeto eko yamba prophète tozui sous ba éclairage par rapport il y a prophétie oyo eleka ki voilà to komi vraiment na suka ya émission na biso ezala ki trio oyo et salemaki na ndeko Ivipan super promo 243 et puis na prophète Eric Tolona TV, autrement dit 100% Jésus, TV sur Obetiango Obima, et puis son premier télévision Oyonde, Toyagi Kokuta na prophète José Yanda, Awa, na Bandal, Oyo, a Zwaki, Oyo, Mutu, Nzambe, a Salaki Nanzela Nae, Ser Nabiso, Anne Kalambai, Oyo, Lelo, Mama Pasteur, a Zwa Délivrance, Namagambo, Nyo Sobouti Goyoka. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin, Tokutani très prochainement, na numéro Moussousou, to éviter. Numéro à contact aussi après une petite prière pour na bandeko bazala makambo songolo pakala pour belebe basinga numéro peut-être babenga quitté et belebe ba monio encore le sambo na yo et que permettre bango bazalo biko na makambo bazala songolo pakala vraiment la PC na mbote na batenso balandinga version na FCBino eza réalité na koseli bébé Rico likambote ya makambo molimo ndenge zalaki ya mwana Naza prophète José, Naza na église de Bandal, numéro d'Angezali 00243 89 64 96 850 00243 82 118 24 59. Donc, pour nous sur la dinga, nous avons la prière. Seigneur, nous bénir comme on a eu. Comme si comme on a oyo permettre de nanda kunanga Seigneur. Nzambe na tiki mutu so ya bayenga na maboko na yokolo. Ona na kangola mite yosi motema na kangola ma. Na pamboli bango Yesu Seigneur baninga na kombo ni Yesu Masia. Amen. Amen.